Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomwa bindenge to mesena kokutana na asi bandeko bele ba kotuna Didier Kikuzei ko Didier Kiko kenda wapi te nazali mboka eko bela yango biso ba frère congolais de père et de mère tozoluka ndenge nini ko s'en sortir pour la difficulté o mboka na biso ekutani nango tozana mikakata nebele koto yo batu ba ko liate koto électricité malonga lotili kezalite koto yo banzela malonga ezalite mai ya malonga ezalite bakongole ba kolela pasi koto yo guerre bakongole ba kokufa yanga tozosala nyonso toluka sorti oyo bakongole bakomuna bolamu na yelobaki ke mikolo baso mikolo nyonso tala kolobaka na kofanda une minute de silence pona kosambela na bandeko na biso na ba FRDC o baozala na makasi pona kobunda pona kolonga makambo ekweli mboka na biso Congo toza menacé menace eza wapi menace ezali pa ya monguna wa telemi M23 akobundisa ba congolais akoboma ba congolais akopiller richesse ya Congo hernios. Merci na bande kozaki une minute de silence pour itena sambela na kote na commune nzambe na senga nzambe pesa FRDC makasi na ko sambela pe na ndeko na biso mpangi ndeko na biso Ferre Gola o akutana kila mwa mikakata na na niveau Europe na mboka France mais to ko senga na yo ka makasi biso ba Congoman de père et de mère to yebi oyo zo valoriser na culture ya mboka na biso Congo qui est Ferre Gola zali nani to ko partager na makambo ekweli yo biso na to komo wapi to sepela na ba ko sepela to le na rapela ba ko lela yango na ko lela na yo elengo na ngapangi yo yebi donc tika nzambe o alola nzama fuki mbango za no place ozali kuna debi ke kimia ko zala mais lelo tozo focaliser makambo na biso mingi vers commune monga fula nini ekomeli bana monga fula mokolo ya lobby après midi boka ki masas batu bakolela rébellion nini oyo ekomi na quartier monga fula malgré tozo l'exacteur monga malamu te mais makambo oyo ya mapinga na biso ya kokotera makambo ba parcelle makambo ba conflit parcellaire ezaki na note circulaire mo repekisaka ba soda na iba policier te ba soda mapinga oyo ba FRDC bakotaka makambo etali mapangu ya batu mapangu ya ba congolais mais mikolo on dirait loko yango ezongi partout oyo kuna FRDC za kuna partout oyo FRDC na makambo mapangu bakonzi mboka bosunga mboka Congo biso nyonso tukolanda awa na nzela ya ba image point de presse au ministre et au télé mondelo ya mboka to be ministre intérieur ya mboka Congo alobi ke apekisi batu batika koloba biloba batika kotama de fija FRDC mais monsieur le ministre ngai Congo congolais congoman bato ozo ko diriger biso ba congolais tozali awa zalata un message ya ndeko moko akomeli biso à partir ya commune ya Kiseso fief ndeko alobi boye monsieur le ministre intérieur ministre tele mondelo ya mboka ba décision oyo zui ya koloba ke batu balate ba échappe ba réfugié ya FRDC ba polote bilamba FRDC te oza net ba FRDC balate mikolo bilamba on eza ko encourager FRDC eza pour la deuxième fois banda Congo eza la Congo na anti afdel to mona ki ndenge ni population de ko sepela na ba soda et puis na tango Félix ozomona ke mutu ka etelemi population so pesa bango mbongo mais boni yo lingo kabola population na bato yo ba ko sala malamu pour mboka na biso Congo donc ko pesa makasi o population so pesa yango FRDC on encouragement ko lata bilamba ko féliciter yo lingo pekisa ngara bo ndenge nini ministre tele mondelo mboka makambo olobaki sortie médiatique na yo wana e utaki wapi est-ce que ko recadrer makambo olobaki parce que ba policier ya mboka Congo ngo pesa bango cop mususu OK ezala ki esengo ya la population na la police esengo ya population na FRDC e makambo ozwango wapi mosusu pa komeli biso lisusu ministre intérieur biso to kanisa ki okoloba ete na makambo ekweli Congo ba policier na ba FRDC salaire na bango emati yango to kanisa ki to mona sortie médiatique na yo topé l'église na ba bar oyo menacer chaque jour na Kisasa mais Congo c'est la guerre o lo ba ke ngai ministre intérieur banda lelo na ordonner na ba gouverneur nyosu
ville par ville bar moko sala ezala te église makele ezala te biso nyos bat église pour les états de prière bat bar makele esili couvre-feu et là ba connaît bande ko pas de yangwana mais to comprendre te ministre tele monde la mboka to tala boy par tamba bande ko nanga message emni na tengia bolobi ya liboso ministre Malami balé krablo esala bala anti afdel na tanga Félix des populations na FRDC mazo sepela mutuka FRDC telemi na Goma population pesa mbongo bokende ko bunda bazo kabula mbongo ba pesa population Malami balé yango sami na mbongo na biso Congo deuxième mato kanisa sortie médiatique na yo exact que ba policier sala na bango mati couvre-feu parce que makele na c'est l'équipe mingi makele les églises na ba bar na kisasa tapage nocturne et les qui to kanisa sortie médiatique na wana non ngana suki na ngawana parenthèse to fongoli tozonga kuna na komi na Mongafula mokolo ya lobby après midi ezalaki opesi mbwa boyi nini eleki kuna makambo etali mapangu baterrain concession ferme munene ya mboka na biso Congo mwana somi ekolo Congo biso nyonso yebi ferme Béliard mutu moko te na ville ya Kisasa to na Congo abosani ferme wa bobengaka Béliard eza kuna na rema makoko mokolo ya lobi bakoti banani baye bandeko bakoti na kombo ya Madame Zizal Kutulu azali nani ngana yebite ngana zo regarder bato zo tanga Zizal Kutulu ayoko bimisa biso awa amemeli biso ba soda amemi la police na yebite na kosenga parce que biso za to komo wapi to liaka mutula ngula lito imoko te Madame Zizal Kutulu batangi kombo na yao mais biso oza église te na le baga mente soko monique ndenge batangi kombo na yango te ozabi na droit yo pesa droit de réponse avi na yo olo bagina bato bakamba lobi eza yango te ngande ko l'espace mais ko l'espace ferme oyo Béliard ferme Béliard et c'est limu la bonne place wana ferme c'est limu la bonne place wana nani pas tekeli yo est-ce que soki mutu asombi to asombi loko mabe est-ce que bayaka kana brutalité ko bisa mutu to parquet to tribunal na zawana azana manière oyo ko bisa mutu ferme oyo Béliard eza ferme oyo sunga bana Congo sunga ba congolais espace oyo nana tekeli yango zo na nzela nini boni ko yate opesa bato ta ba be yango ta avis préavis to ba neto kosola bongo to ya me eye to zo ka kuna o na Béliard kuna na makoko masase ko beta rébellion banini ekoleka na kosenga télévision za lingonga bolanda ba image bolanda ba déclaration ezapa na handicapé moko bo mona ba image ba réseaux sociaux handicapé moko azolela ngai mutasunga ngai za ndeko Eliezer mutasunga ngai kolia vélo ndeko Eliezer mais lelo oyo na ko mutu pamba babuki ndako na ngai bapanzi esika na ko tela moi mutu nanda ko sunga ngai bolanda ba image ezaki bongo na maboko ya ndeko biso Yves non comme nanga ba bengai papa Willy nazali frère ya monsieur Béliard to travailler naye to sambela naye alors to zali liboso ya tokomi wapi pourquoi puisque to zali penza na pasi na motema le samedi 11 juin to fandi to moni ba mapinga ebele ba koti na quartier awa biso zaki na losambo ba ye ebele penza ba pem ba policier na ba civil na ba marteau na ba outillage ebele donc ono ba ye koluka pona ko dike piso mutu moko matomi curieusement ba jeune wana o bazalaki ya ba voyou wana ba police ba policier bazotala bango na ba pem bazotala bango babandi ko buka concession à monsieur Béliard ba bukimir ba koti na kata lupango ba traverser ba ke côté mususu ba ke ba buki et après un moment donné va disparaître. Kotuna mituna, kotuna te. Oh non, le pango ya monsieur Béliard, ezali ya bango par qui
par Madame Gisèle Koutoula. Na mobali na ye Blaise. Alors, biso tozo kamwa, M. Béliard azali awana Congo. Lelo akokisi 44 ans. 44 ans oyo aye banda akomi Congo na ndenge akomi boeti 44 ans. Abandi pierre par pierre kosala musala na ye pona komati ndenge oyo azali lelo. Gisèle Koutoula azana âge nini? Je crois même 44 ans wana akomi na ngote. Pour que ye azwa lelo asomba lupangu oyo ye azala na conflit na M. Béliard. Et puis ce qui est curieux, ceux qui ont un conflit na mutu normalement ndenge tozoloba état de droit bakobenga mutu oyo yo kofunda pona ye pa ya kosamba parce azana droit ya réponse, azana droit à se justifier pour que ba trancher. Mais M. Béliard azala jamais convoqué. Babenga yete et l'autre côté tellement jugement kaka et ono jugement moko tozana ngo et puis et ba koti ba yeko buka le pango à M. Béliard. Wana batakada fumene batakada traité ba policier na ba civil moko ba voyou bazaki na ba marteau bazaki une trentaine de batou et puis plus de 40 policiers et na ba PEM na ba compagnie PEM bazaki na ba PEM. Alors kuna kati wana tozomona ba colonel Mususu colonel moko Doki Kombo soki sobriqué na Miguel azaka kagoulé alati kagoul azoli ngati ba mona longi na ye bango nyonso wana tout ça ba ye ko buka awa ba buki awa ba buki tout ça ba voyo wana esili le temps tozoluka to se ressaisir to ye ba problème eza wapi ba ye les sous les 18 ba ye sous na ba policier ebele ba ye les sous na ba PEM na colonel moko ya PEM azala ki wana en civil na entouré na ba nani ba PEM ba ye sikoyo na engin ya OVD Ponclin. Donc Ponclin, ça dit que moi gris mécanique wana oya kapona kobuka to vandika to zada sous une église pour episode to za ba adventiste de 7e jour to sambela ka saba. Alors ba yeli sous saba to ki makelele pa boum bandi kobuka et ba discussion e bandi ma mobulu e bandi awa masa selinge beta wa tozo mituna soki tozali na mboka nini puisque to yoki lelo ke toza na état de droit. Mais état de droit même muto ba condamné à mort ba pesa ke liloba avant exécution na ye zala na mona wa suka oyo zolo ba siko tozo exécuter yo puisque ozali condamné à mort. Mais muto yo azali connu azana adresse connue comme M. Béliard o ayebani awa na musala nyo sasali jamais azwa convocation ou invitation moko il y a justice il y a parquet sur matière wana et bazotu na bango balaksa jugement na bango kombo M. Béliard ezati na kati. Mais balobi bino boza na kati ya consort donc etc. Est-ce que ezalaka et dans l'entretemps muto bazolo ba etc. Des places bango bazo ko viser une grande partie ya mabele. Est-ce que imuto na cause na etc. ou bien cause na consort. Donc ezali très décevant, tozali penza très touché ya ngwana to lekina to komi wapi puisque en réalité question tozo mituna julelo penza na Kinshasa to komi wapi. Tangu oyo mutu azana droite ba mikonzi faut pas utiliser babiloko à l'état pour nous accompagner na babina ye ça fait mal. Puisque bino bozana mikanda oyo la sake sikiza ya bino. Mais tant que vous avez un certificat d'enregistrement avant mutoa poser acte na lupango na yo bako benga yo la mikanda na yo. On a vu M. Béliard n'a jamais été convoqué pour les Camboyo. Azala jamais convoqué. Tozo mona kaka ke bazo ya kobuka. Babuki tipa ya ba généraux awa, pa ya ba colonel général wana azana mission ndenge lelo tozole la bande konapso bakufa na este azana este azo sala musala ndako na tiki awa ayo kuta babuki lobi général na ko réagir ndenge nini nyoso na kamona mwasi no lobika mwana mwasi wana kaka na mobile na Blaise nde comment na Gisèle Koutoula soki balukiye akimaka moko akimi abombani après que ko trouver ko kosa ba mikonzi ya pa ko réapparaître aza soda ou bien aza civil na yebi vi na yete soko ngana yebi kaka ngana zo qualifier aza bandit ya chemin oyo azo ko sala des ordres azo ko kosa mikonzi ko tia des ordres ke kimi ezala na mboka te ngai nde nazo considérer bongo oyo vi na ye na yebi te pe naza na posa ko yeba ete mais na yebi c'est Gisèle Koutoula na mobile comme na Blaise bazalaki accompagné na huissier moko ya justice a changé combo 5 fois kaka sur place apesi combo Joséphine Nyembo apesi kombo Noëlla kaka ye apesi kombo Genda kaka ye
tout ça moi si wana oya wisi à justice oazo exécuter voilà donc yangwana toye na tokomi wapi pona bakonzi bamona biso et puis bainterpeller batu oyo baza kosala biloko ya boye bakonzi bainterpeller puisque ce n'est pas possible policier oyo a protéger kasi mutu na ba bien aye aya pona ko détruire bien aye et avant kosala yango bako vérifier eloko wana bozo sala bafo batate yango na kati po kotala munene nango ndenge tomeki kotate déjà na ba ngongeleki mwana mwasi wana salaki ba acte wana batu bakufa memawa et dans le temps honorable Bitakwira a dénoncé elikamboyo na parlement na législature passée mais lelo comme législature on est passé pour na yazo mona que donc l'état exacté or l'état est continuité et ça na principe en continuité donc l'état il faut la muka babiloko yo et se reproduire mais Béliard azali ne konabiso français ayeko travailler na biso lelo président azoko bundazo ke no luka investisseur bosiko yo bozo matraquer ba investisseur o bazali awa bo o musu bakoya il faut te poser question est-ce que bakoya tant bozo sala makamboy to ebi réalisation eloko epesaki pillage ya 90 91 92 to ebi dégâts salati lelo to ko réparer en côté mais bozo continuer ça c'est un pillage c'est o ezo sala mais ça pillage mais ça destruction. Et ça n'a comme muso akopesa ngote puisque en réalité na ba service na biso ya sécurité bazala kana service à renseignement et loko ya munene boye salami boye tozomona kimia normalement il faut bayeba likambo oyo biso to kokene kuna biso to puisque déjà tozomona ba colonel baye colonel soko baye na ba pe momba beaucoup mais ça civil bien qu'azana aza représenter chef de l'état a ko informer ka ba service wana sécurité mais ceux qui siko ba service wana ya servité ça na ba mouton noir mais au salaire le côté et produire le côté il y a mwana toleki na to komi wapi pour que mutunyo sonanda connaît pas fani na kiti na a mon abiso à la saisie et en fait que ba interpeller ba colonel oyo ba kiti na ba policier na terrain pona ba ya na minduki à l'état au l'état zo kusomba minduki tozo luka pona to protéger l'intégrité na biso intégrité ya territoire na biso ya mboka bozo ya nango pona ko matraquer ba mboka la population ah toza commune pe adresse à koto toza na monga fula toza na quartier Masangu ou bazwaka biso pe quartier Mitendi alors na côté télécom voilà place tozali appelle les ans de papa na biso ceux qui papel les ans totalité biso likambo biso tokosuka wapi size alobi oyo eza mabele na ye yango ayaki kopanza biso boye na bana biloko nyonso tu bayibi totikali kande to nde bozomona kabo eloko totikali nango yango wana toake na biloko yango wapi toyebi place bake nango te c'est biloko bamini toyebi te baye wana na force babandi tozalaki na kati ya ndako tofanzi babengi okobima okobima ndenge nini nazona na ndenge ya malere babima te na obima te bazwi bamarto babandi kopanza neti oyo totiango boye mpo na malili nde tolalaki na mwana nde nakangaki awa boye tala ndenge tolala tolalaka boye oyo nde bagarso bagapeme bana bagarso wana kuna ya campus wana bagarde wana nde baye ntango bamonisi toza na bebe baye kozwa eloko oyo babwaki yango kuna na balabala nde baye kopose donc papa Elias atalela biso likambo oyo ene papa na biso babola papa ya bahandicapé papa ya mokili mobimba tala biso bana na yo ndenge tokomi towana esika mosusu tokokolela lisungi towana esika mosusu tokokokende te esika biso tofandaka yango oyo towana place tokokebata te tokokokende te yango toyokolela papa pe Eliezer ye nde papa babola papa yokela biso mawa talela biso likambo oyo lobela biso bana na yo bavenir na biso lobi eza nde bana oyo mais mwana ya moke aye kokoma na niveau ya kobela na barime mpo ndenge tozolalaka libanda biloko tu babuki bapanzi biso totikali ka maboko pamba bu lupango oyo grand frère na ngai Dadi Makaku moto asombaki yango nde grand frère azwi lupango apesi ngai ntango grand frère azalaki awa baye kose menanse ye ntango ngai nazotanga baklase na ngai ya nakenda osa faculté ya théologie na Guinée Conakry supporté na baaméricain nde ntango nakei yaya atikali awa na esika na ye na absence na nga nde baye kose déloger na madame Zizère
parce que madame Gisèle na moi c'est grand frère bakola esika moko balatana bilamba batanga école moko lokola yaki bayokana na makambo na bango nde basala grand frère na moi c'est bandimaki te nde aye kobima ennemi liboso makambo na bango koyo moto a liboso oyo bayaki ko se déloger ezalaki grand frère ezalaki lupango à premier niveau babuki ye torture moi c'est ko bota moi une semaine aye kokima akei kofana na mo frère kona et pas grand sœur na biso alors tant on a zongi depuis ba classe na silisi ndalbe finalement ezani na bino ngana okiotika mabele wana ta mabele wana to sombi yango banda 2001 hein alors te lelo oyo mutu moko bimakaka ke alobino to longwa kombo ya grand frère nanga wana c'est Makako Bofaya Dadi nde lupango yango monsieur Makako le grand frère nanga alors na okiotika bongo te o lupango wana babotolanga na général mo bobi jamais azala général azala colonel ngana okiotika le lupango wana te na mitone ngana yawo ngana linga kofanda na sia makolo na bino te alors ngai il faut na kene kofala kwa nazana sanfa na ngai yawo il faut na kene kobetisa ngai nde ba komisaki lupango nzela ikomaki na nzela yango tango na ye na poser premier ngari nde porte wana ozomona na fandi wana tango na fandi na bandi kosamba na ye kolandela dossier oyo to na landeli dossier oyo baye kokanga madame Gisèle to baye kokanga madame Gisèle alors batindi ye makala pa nzo bongamba lobino monsieur bongamba aosama na bongamba parce que madame Gisèle azo cité que non oyo lotissement oyo ezali lotissement CDI et moi je connais CDI se trouve à l'Équateur ce n'est pas ici à Mongafula CDI se trouve à Ndolo parce que ezali société ya masangu oyo bandai ko fournisseur zuta na businga kuna ezo ya koteka na Bwamanda oyo ya Ndolo awo eseka masangu mais awa na Mongafula ndoto yebi CDI te lotissement oyo toza na ngwa ezali lotissement des aveugles hein ba premier occupant eza monsieur Béliard y compris na monsieur Bongambo et monsieur madame Maréchal Mobutu maman Antoinette wa tongaki centre de personnes vulnérables et des aveugles. Nde bato toyebi ya liboso. Quatrième personnalité ezali ba catholique. Oya ba consolata wana na matedere wana. Nde bato bazalaki awe ezalaki Zamba Telecom. Bazo benga ngwa eza Zamba. Nde biso toye kosomba na sima na bango. Nde tango bakangi madame Gisèle akomi na prison asali 3 mois. Annoncé na prison que non akomi fou. Avocat ne baye ko sengela ye liberté provisoire. Si la liberté provisoire baye ko sengela ye nde batiki tango abimi aye lisusu ko revendiquer maintenant aujourd'hui. Ayaka liboso kobuka bato bakufa mama mapasa apedra bana na mi bale ya basi moko na zemi azaleka zemi ya 7 mois mi rekwela ye kande babuka kabo. Babuyi ko bimana ndako mi rekweli mwasi azemi na leki na ye bakenda. Mama wana lelo aza se trouva kuna kotia mai kuna. Ok, tolandio malamu papa nanga. Chikoy oye ko salema samedi oye leki oye tomoni babwaki bino libanda na biloko ba panzinda kuna bino ezalaki neni. Ezalaki c'est un samedi le 11. Bayaki nga nazalaki te. Na ye kokuta na sima ya ndako nanga ya ngari bakomi. Moninga nanga handicapé to fanda na ye, baninga na ba handicapé to fanda balobino. Président de Tozawa ba mama mo bayaki awa na bato moko ebele balobino lupango eza ya yote to se préparer to bima yango bakomi bakombo na sima na kei kotanga na ye kokoma édicté par madame mama Noëlla hein bokita bakomi na abréviation na ye wana 022 donc ça va merci le quoi balobi ke bakomi bongo to zela bango nde samedi le 18 vers 13h45 ils sont venus bailler avec escorte. Il y a région militaire à Pire, la police est région militaire à Pire, na ba PEM, na ba civil, plus de 100 personnes au bazar Batoamakasi. Accompagné avec madame Noëlla et monsieur Blaise et monsieur Aimé. Balobi non, bima babandi ko saccager. Bolobi na bima na tokende wapi? Hein? O lupango eza ya yote eza lupango na biso. Esengelo tika.
toza besoin omona parce que yo ozomona na ke lokolo yebani na bato ba contaminer nde tokotika yo po tokotika te tikela biso lupango na biso ale babandi kobonza wana bazwinga biloko nyonso tu babuki bazwinga babwakinga kuna na meno ngai nakoki kokende pete sinon soki masasi ekobete oyo babandi kobeta bamasasi na bango babare perdi alors les autres salles événements bandit de 13h jusqu'à 17h. C'est-à-dire masasi betemaki yao. Et batemaki yao. Et je suis ibitement que non ndeko babanda ki yeko na zo ya koloba wa que non ayoka masasi te. Je me inquiète beaucoup. Hein? Oh nyo surtout c'est la rébellion. Ba bazo buka ba tennis civil. Ba monsieur na ba tennis tennis civil na tennis ya ba soda. Ba lo bani biso toza ba rebelle. Toye ko banda ao. Tozo kwesa pouvoir en place. Yo zanani ata to bomio. Basali makamyo soto ao. Soki to le omoni bomoni ba zipi waneza bandeko yo sécurité universitaire ba yeko tia bango. Dimanche nde na yeko mona bandeko na ngayo ya balikonzi protège o ya université campus ba yena bango. Na yeko bando menacer bango no. Bino boki ofana lupango na ngabo ete parce que ngana sina ndemeliwa. Bino papa yo biso to bandeko ya bandicapé lokola yo. Biso na toza problème te bato batindi biso nde to kokengela mapango babuki tika biso to sa mosala oza yaya na biso toza besoin to simona nzoto te pe to menacer yote nde na fani na bango awa banda dimanche bakomaki vers 15h nde nazana bango awa nde na ngai na mwasi na bana tozo lala libanda ni dra ni éponge ni eloko moko ni nzungu omoni ndako na ngai yango omoni eloko moko tala ndenge biloko mususu ozomona eza biloko oyo ya ba responsable batongaka banda kwa na ba santé na bango batikelanga ekei nazalaka pepe na 6 tonneaux ya ba papa wana na ba brouette na bangamati na biloko na bango ekei. OK, tolandio malamu papa toyaki ka toyoka pe tomona ndenge bato na basalaki mosala na bango message na bino ekokoma epai bato oyo bazana makoki ya koluka koyeba nini ekoki kosalema. Alors nalingi na tono mutuna moko message nini particulier oyo ko lancer na bakonzi ya mboka bato ya justice na bato oyo bazali kotala kobatela bato na biloko na bango par rapport à oyo bayaki kosala bazwi biloko na yo babebisi biloko mususu message nini okoko pesa na bato wana. Nazo pesa message na bakonzi ya mboka premièrement na chef de l'État merci na langage obimisaki ya état de droit. État de droit eza pona kaka ba konzité. État de droit eza pona ba personnes vulnérables na ba personnes diminuées. Biso toza ba ime. Lokwa toza ba ime pouvoir wana ba obenga bango ba konzi. Na biso pe ba personnes diminuées. Bazangi. Soki biso bazangi toza na mokilité ba kobenga bango ba konzité. Alors nazo senga mokonzi ya mboka na iriashi na mobimba o ezali na simana ye général Kasongo ye motasimbi la police. Hein? Biso toza population. Mais atteindre la biso sécurité. Hein? Il y a province qui dit biso tozo mona wana monga fula. Non, weza rébellion. Weza rébellion. Bon, biso tozo bika na sima ya ba honorable lokwa ba Eliezer. Nde motazo sunga biso awa kwa bokolo la biso basi na bana na kobika malamu. Bon, finalement asungi biso. Tomona ni bato babengi biso bato. Na sima biloko aboto tikala ya 0. Est-ce que biloko wana izaka malamu? Tozo senga mokonzi ya mboka na ba sénateur na ba président assemblée na président sénat na ba autorité de premier ministre bango nyonso na ba honorable nyonso tout oyo basungaka biso o nga na yebi ya liboseza Eliezer ta mémoire moto atangisa nga bana na classe moto alali sanga na bambeto ya malamu moto atamwisa nga lelo na ba vélo oyo bauti kobuka tala mosala na ya gauche. Yona papa na biso lembalemba yo musala na olobaka makambo yango pe yango yango nazo senga bango moko bakonzi ya mboka na mama na biso première dame mama Denis Nyake tala lolenga naza kotambola na se nga naza père de 6 enfants naza personne vivant avec handicap siko na muke oyo bapesaka nga na mayele nde yango nazali kobika na libota nanga. Bon, alors ndenge bakomisinga modèle oyo na kokende wapi yo za mama oyo bota bana nyonso na basi na mibali na bazangi na bakakatani
Maman Olive oya kaka na maman Koko zo sunga ba ofelina lolenge na lolenge yo zalaki ancien première dame musala na yango nazo senga bino nyos ezala papa na biso président national papa Moïse Katumbi yo zo lukozwa pouvoir mais musala pe yango yo ti bo soutenir pe Eliezer oya zo kamba biso tozo tale Eliezer da député bongo bino ba konsiminene o bozana ebele koleka peye nga yoyo nazolala libanda na mwasi na bana biloko nyonso tu bazwi bake nango nazo senga na bino nyonso tu moto azana motema na mawa ayokanga mawa mais sécurité ya ponanga nafana nesika nanga parce que nazana esika onga na kokende ezate nazana esika na kokende ezate na kola na centre te nga na sunga baninga nanga handicapé nzamba apambolanga nde yaya nanga pe apambola kinga nde tofanda na baninga nanga ba handicapé awa pona nini toza bato lokola bato nyonso tu toza banyamate nde merci na yo honorable Eliezer Tamemwamba oza papa penza ya solo c'est que vraiment na nzela na yo nde omoni kolela na ngai nde otindi oso komi yo moko o nde yo mobimba to komi wapi yango ezande yo moko merci nzamba peso mikolo ebele na ebikeno toza toujours molongono toza derrière yo pouvoir wana ezaki biso bato topesi yo te eza nzambe ne moto atinda yo na mokili puke oya kobundelaka biso bakakatani na bazangi na bamoni pasi nzambe apambola na mama na bana bolamu ebele et accompagnement parce que soki ozondi na bolamu biso tokoza na esengo merci mais nazo senga nde sécurité ya mboka eyana commune na Mongafula na quartier Musangu toza na insécurité de 2016 jusqu'à maintenant 2022 tozo continuer kaka. Alors l'olé bazo saccager modèle oyo. Est-ce que quartier zako se développer ou bien ezali kozonga kaka sima? Est-ce que bazo tambwisa musala ya mokonzamboka kene malamu ke ou bien bazo zongisa ke mokonzamboka toyina ye? Mokonzamboka musala nde sécurité nde koma awa na Mongafula. Mongafula ezali entrée ya capitale. Awa na Zamba Telecom na quartier Musangu. Sécurité zala ebele. Kasonga yo kakande yo. Tango kasonga yo ki yote siko akoyoka nani. Sécurité zala ebele. Dossier oyo eza na ba au niveau nyos. Mikanda yango oyo. Mikanda yango oyo. Mikanda oyo yango to samba na Gisèle. Toza na parquet général. Toza na auditorat général. Toza na fait frontière. Toza na cadastral. Toza na ba niveau nyonso. Mais tozo mona sibitema à chaque fois kobonja biso kolalisa biso libanda bato kokufa et tout konso finalement ezanine bongo bato bazo sambisa dossier oyo bazo mona ngote bo pe bazo pesa bango neti madame Noëlla Oussier est-ce que aleki procureur général de la République ou bien procureur ya général ya parquet à Gombe aleki yena pouvoir yene motaza ko se commander pour kaya kotika nga libanda ke na banda kolala na bana libanda biloko na nyonso ekende oyo Eliezer asunga kanga nde yango na sengi kaka sécurité eya parce que lelo ne na olala libanda soki na kufi eza pona 4 unités wana oyo yaki kotika nga libanda eza unité ya région militaire région Pire na unité ya BAPEM na FARDC azwa déjà ba mususu tofani na bangwa na ba quartier ndewe bato baza kobenga ka bango pona ni baya kosala ka biso biloko oyo nde na sengi na bino sécurité za parce que soki na kufi boye baka déjà bato wana nazana ba mususu nazana bango na quartier awa na kuanose soki sécurité koma wane na kuanose nazana insécurité nandimi na kufa pona mabele na biso na nazana esika na kokende te na mesana vi ya libanda te na mesana kotanda loboko te soki na kombe pa mokonzi na kendeke na raison eza réel soki na lobi mokonzi mboka ya nolinga na raison nga na kenango ya motuya merci na papa Eliezer Tambe vraiment nzamba apambola yo papa apambola yo koleka merci bandeko balandi bomoni ba image osala même mokolo ya lobi kuna na Mongafula na Makoko quartier Musangu tozo na quartier Musangu na commune na Mongafula eza participer maokomo na batu boyoko dekerpir batu na vélo handicapé bo buki vélo bandeko na nga parquet na ebité na libota na yo ndeko ko landa ngai monsieur le procureur avocat bine bo sai ke bo pisa bato na site wana na libota na bine bo sanga handicapé bo sanga infirmité handicapé e bo sono bo sanga ye boni ba malédiction mususu boni kindoki akimukolo boy donc yo ye
nzambe azaka juste yana ebisaka bato o nyonso osa na seawa un jour 1m80 1m50 yango nde référence eza libulu et puis jour bakosombela yango yo kozadela o tuto osalakisa na Congo awa mabe malamu bisengo jour wana okotikala yo moko ti avant comme 23h okozala yo moko na libulu na bamomi na mabe na bolambo okosala na asi okozala tosala kikolo tosala nécropole place tokotikonde yango wana place ya malamu okozala yo moko 1m50 1m30 1m80 yango nde finalité ya mutu pièce moko ya moke boye ntango ozosala makambo ndeko na ngai fo yebaka un jour nzambe akotuna yo natindaka yo procureur général de la république natindaka yo avocat natindaka yo madame munene na mboka oyo Congo nini osalaka mpo na mboka na biso Congo toyoki kuna na kati ya conflit batangi mama Gisèle Kutulu mama Gisèle Kutulu azali nani ngambo nayebi te mais nayoki kaka koma batangi mama Gisèle Kutulu mama Gisèle Kutulu tokosenga yo boye na tokomi wapi toliaka motulu ya ngula lito imoko te batangi kombo na ye tokendaki kokonstate élément oyo biso tolingaki lobi babande kobenga biso masasa ekobeta awa na quartier Musango na commune ya Mongafula masasa ekobeta ndeko Lézer kita tosali masolo na tongo tokiti toke kokonstate bamere bukani ferme ko ya Belia ferme mune ko ya Belia kozanga mikanda ferme babuki na ferme clôture nyonso ferme babuki basoso bapie oyo esengaki kosala basali mais tokosenga na bazuzi bandeko na biso boluka te omoni deuxième république na troisième république ekoma su quatrième république te tobundisaki bandeko baotokende mpona makambo oyo botika kotombokisa bakongolais bolukaka bosalaka makambo yenge bene mibeko ya l'état congolais aza protéger la constitution aza ennemi ya mboka te aza moyibi te aza rebelle te ntango ozoya na document ya procureur général de la république talisa ye ndeko bakonvokaka yo ti osambaka opoli yango toye kobimisa biloko na yo noke bozwa biloko kobuka koyiba kopanza biloko handicapé wana yo azolela akolela na aleba soli na soda moko soda na yebise nini Manix Kembolo yebisanga mais c'est handicapé aleba soli na soda moko soda telle réponse ya soda et pas civil et c'est soda boy azo mérité que c'est soda congolais to c'est soda M23 bandiko na ngai to pe son air tant to solo ba to pe son air ba FRDC to fa une de silence nzaba pe sa sagesse na mayeli mais là ba soda mususu ba ko tambola bozo pe sa son air te eza passe pe mawa ya komona makambo zo kala mboka na biso Congo sikate kimia kolonzambe ezala bandimi nyonso to bato nyonso banzima fumu kimbangu nakata mboka au Congo avec kimbangu na yebisi bino eloko moko ekozala te makasa ba FRDC to kolela ba na ba oyo ba kolela ya on a bisaki bino na taille komba faire gola asa esika passe bande ko ngai ba artiste ya mboka na biso Congo ba tombola drapeau na place oyo bande ko biso ko marate alors fino sera une minute ressemble après bande ko ba faire gola wana place azali nzamba monayi alongole na libulu wana aya ko sala musala na yendenga mesana batu nyonso tu esa forme ba sala nzambe to pese makasi ba FRDC na biso to talisi bino pe makambo eleki kuna na quartier Musango na commune ya Mongafula eza passe pe mawa to lingaki te makambo oyo te déploraki na troisième république tant Kabila zaki na pouvoir et ils ont aussi le pouvoir à Félix to lingi droiture état de droit yango bana mboka ba lobby to lingi état de droit surtout cela qui mabe to yibaki boye bisa biso nzela tribunal to parquet no boko ko yaka bonne ba gangster moko boye bo bisa tibilo ko libanda et c'est malamu te tikate kimi ya kolonza mbeza mabote na bino to kutem ko malobi